Chers amis, chers compatriotes, mbote na biso, na pesi bino ba mbote bele, na biso oyo bino bozwami, na pesi mbote na ngai depuis la grande ville de Calgary, colonie britannique, Richard Mayemba, na pesi mbote na Edoyi kwa le procureur, na pesi mbote na Zier Molisho, moninga ya Pichu, Diansangu, na pesi mbote na nga na Roger Silwa Mbanza, na pesi mbote na nga na Bradley nécessaire, Ilondo, Zible, Blaise Ilondo, na pesi mbote na ngai na Blaise Mafutol, na pesi mbote na nga na Kaska Sende, na pesi mbote na nga na Bilele, na pesi mbote na nga na Jimmy la Medor, na pesi mbote na nga pa ya Purvie na ngai Pascal Pachos, le grand couturier. Kamone la ngai mbatidi. Beteranga ponti ya mbati wana esalanga lenge di bambote ezebele na pesi mbote na Afrique du Sud et toutes mes condoléances na famille Kabangu Pascal tokofela fils aîné na ye na pesi bambote belé toutes mes condoléances wana ya ngai famille na pesi bino nyonso ya ngai bandeko oyo bozuli bakwa kolanda ngai Google bambote belé. Na prometaki bino ke lelo samedi toko solola makambo ya mboka pe divers toko solola na yebisaki bino toko solola nazana chagrin nazana mawa nazana pasi mingi na motema ndenge peuple congolais azoni yokoma peuple akomola na nzala balobi nzalo ekoti na Congo masango ezomona na te fufu ezomona na te salaire bato eza komona na te eloko moko ezomona na te soko za na makoki te na Congo ndeko na nga Congo ekomi lifelo souffrance oyo ekoti na Congo nzala oyo ekoti na Congo na komema bino na anecdote soit une histoire si vous voulez bien. Famille moko na Kimbanzeke famille wana na Kimbanzeke bazali 7, 2 filles, 5 garçons. 22 heures bazana na fufu ya kolamba te balia. Bana obasaraki mike balali na mabele affaibli. Maman na bango émotion asali crise. Mbongo pe akomemena hôpital na mbongo akobenza ambulance ezate babi ndeko wana azaka na quartier azaka na mutuka ya chauffeur taxi bo no ko solliciter amema mama na hôpital bayi na butu wana na 22 heures babeteli ndeko porte kokoko babi ndeko mama na biso mo lupango wana ya batando wana mama na biso asali crise makasi. Est-ce que vous avez songa biso memela biso mama na hôpital abi oh bombo yeki banda karaté tango seki crise pona li toke mbango azui voiture abimisi baye pa bakei bangwana bakena clinique Ngaliema bakomi na clinique Ngaliema ba médecin bayambi papa basali ba mikanda nyonso babanda ko perfuser ye akota labo babi nyonso wana $300. Famille au bout des années, l'eau a roulé à terre. Si vous avez $300, vous avez wapi. Ndeko wana kamati $300 bimisi. Na butu wana na ba 22 heures a démarrer voiture a komi ko tambola na boulevard Lumumba. Boulevard du 30 juin azoluka restaurant ni neza ko fuma. Ayo ko kuta na restaurant moko boy. Asombere bango ba mbisi ba kwanga ba biloko ayeli bango na hôpital po bakina na bana misato. Balé atali aza chauffeur taxi men lobi na tongo il faut akini musala na ayibisi bango bon o nyonso yo lega na butu bo yebisa ngai lobi ngala tiki bino na kei azongi akomi azoya abi na kota lopango tena no kotala nano bana oyo batikala kuna aye na 23h50 atala bano abaki amiki ba 8 ans ba 10 ans balala na mabele nzala pemene boma bango abi oh mon Dieu pourtant obilo abetela bino makambo ya souffrance ya na nzasa bozo amona légère
Chilombo tanga zo mela mama na ye na mwasi ne amati likolo ya tremplin moko boya zo bina zo sepela. Mais ces gens-là sont des sorciers. Basa ba zombie famille wana Chilombo. Basa ba impitoyable, basa na mawa ya peuple wana te. Mais je vous dis que peuple wana zo souffrir dimension comme tonyo comme na barre rouge. Ok mutauta mulanzela ko ipa kofu na nzala. Congo lelo ezali classé parmi les derniers pays où ezali na tant urgence que batu mususu ya bamboka mususu ba ko songa biso na biloko kolia. Il y a la souffrance ezali na Congo ezali kombo ndeko nanga souffrance ya na Congo yo kendaka Congo te oyebi makambo ezoleka na Congo te. Moi qui vous dis souffrance o ekoti na Congo ezali na kombo. Ezanga kombo. Et Chilombo, un grand jouissance, un jouisseur à niveau, on a zako bina, zako lia, zako mela, zako bina, zako lia. A outi ko sala 60 ans na ye anniversaire. Na tiki na no pemena zongi na bana oyo. Bolo ba Google même kama bana o sukisi ngote nini mole kama Chilombo likambote na zongi na bana. Chauffeur taximan wana vers 0 heure tanga komi na lopango wana. Akuti bana mikeba lala na mabele mabongo ekota ya kokauka nzala. Ah non. Na wo supporter biloko bo ete tant que humain. Azong si voiture na sima ya kocha ngona lopango na ye. Aye na kati ya ndako na ye atoki pena fufu, atoki masango. Azui carton moko ezaki na ba couche de poulet ataki na frigo na ye, abimisi quelques dizaines de cuisses, tomates, mafuta. Aye azui mwana oyo atikalaki ya mokolo aza na 16 ans. Aye bozana bakoni, oyo to wana bakoni, me biloko kolia nde eza te poto lamba. Abizwa, tia pelisa matuka mibale ya bakoni. Atia fufu, atia soso. Kokalinga te sana ngo bouillon balia nzala ya makasi. Baye kolia na 2h du matin famille wana, 2h. Fille wana zaki mayela lobiki fufu to lamba nyoso te. To ebite mama ko biga mukoloni lobi ya defa kozonga te to bomba namba fufu do soki ndeko te ya taximen ko nde bana wana banga bala na su kuna Chilombo asobwa kabilo kolia na poubelle oyo batu bayi kolia na fete bayi kombela oyo tikala ki basobwa na poubelle mokonzi ya mboka ozali censé ko garantir sécurité alimentaire, sécurité nutritive, sécurité à santé à batu. Azako lia, azako bina, azako mela. Peuple ça na passe. Le 5 ans de Chilombo, c'est un gâchis. Chilombo, ceux qui ont condamné Sengeli, il a 20 ans d'emprisonnement. C'est un traître, c'est un méchant. Il mérite qu'on soit dans une cellule de prison. Que bon mon aïe comme au sénateur à vie. Nansi Makamba sénateur à vie. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faut soutenir Chilombo. Amoni badu babaye onde kona biso ndenge nini yo penda muko ntombolo ndeko no muluba nabi boza na chance pour boza distance bozo benga na messenger soki bozaki pembe na ngana goloze bino makofi ya libumu bola na mabele bino nyoso bandoki umuka bengani bango na kati messenger bandoki baluba chanana baluba bandoki baluba babi ko discerner mabena malamu te botika baluba ya solo batombola drapeau ya Kasai kinisika bolekisaka baluba ya chanana ya zoba oyo bazali ba fanatique oyo bazali ba diaboliste oyo bazali ko dépendre na pouvoir en place pour ba lia ba mela ba voyager na ba jet. Il faut condamner ces gens-là. Ne le mélangez pas avec l'autre Kasai oyo baluba bazana kati bazako eba mabena malamu. Le baluba bakoma victime ya Chilombo. Comme quoi que baluba bazwe pouvoir, baluba ni bazwa pouvoir na mboka wala. Qu'est-ce que vous dites que baluba bazwa pouvoir? Pouvoir wana ya Chilombo za baluba. Pouvoir wana za ba Rwandais. Boki
C'est une goye bisabino makambo les yeux dans les yeux. Pouvoir ya Tshilombo eza ba Rwandais, eza baluba te. Baluba batikala ko pouvoir na mboka wana te. Boya na makisona bino papa mate o bino baluba bozu pouvoir ba bebisi mboka. Baluba bokina na Kasai bomoni makambo zuri kana Kasai. Bino bokina na Kasai bomoni makambo zuri kana Kasai. Na Chikapa bana baza kolia fufu na mpuko. Bokendaki bambwa nyonso village esili etikali baba na kolia batu. Bakanibal na bazombi babota na Kasai. Et vous êtes au courant? Bobi ti lelo makambo ya kamwena sapu ndenge leka batu ba réfugié na Lunda. Ti lelo misusu bazonga te bazaka na sia batante. Bano bazaki na ba 15 ba kusi ba 18 ba komi ko sala ba prostitution na Lunda kuna. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant ou pas? Boya kate bozo victimiser baluba na moni mutu musolo binenge na yina baluba musolo komi baluba ndoki. Baluba wani tatuani mamwani baluba no victime baluba bazana victime ya makamba hivi mtu na makolote. Tshilombo za muluba te c'est un Rwandais. Tshilombo za rasu muluba te, il est devenu Rwandais. Il commence même à parler qu'il y a Rwanda Tshilombo. Bokengela monoko na ye. Moi si na yaza na ina ndaku nani mutuchi te. Ni akero sana ni mu Rwanda te, munya Rwanda te. Talamaka munyakero azo sala jouissance. Alors pour comprendre que et loko ezo détruire Tshilombo pe bateau bazako détruire Tshilombo bateau ali boso o bazako détruire Tshilombo balingi Tshilombo azala ndengwana ba continuer ndengwana eza bateau mibale kokeno musikate ya liboso mama Marthe azo bina zaiko mama ya mukolo ya 84 azako bina zaiko ezanga mutingia ya abeta biloko kwa shiro po mama ona penda abina tuguniema ko tuguniema tata polo tugunie jouissance ya ndengwano mama anazana ngo ake ko salisa chirurgie ya mabele na ya fesse mama ya 84 soni tera mokonzi wana azolu banini ye mama wana kobota lisusu ye mama wana koboko le mwana ye mama na kosala sou libala aza veuve mobali na Tshisekedi wa Mulumba esi akufaki il y a 4 ans passé mama wana kosala suni mama azopakola na mbine longi akomi pembe lokola mondele lokola métis akosala nango nini 3 ans 4 ans liboso na ya defele ki mingi to kako mama Kazala Tshisekedi wa Mulumba akufi akwe mobangeti mais mama ke salisa chirurgie ya mabele mam koko nazo benye kutu mama yaza kuna raba mama te nyakero matina mwa eloko moko boya zo bina azo kaka ndinga salaki na Rwanda na Kigali na mwasi ya Paul Kagame tango ba Congolais bazo kufa na Beni tango ebola ezo boma ba Congolais na Beni yazo bina na Rwanda na Kigali boyebi biso ba Congolais esengeli tosala o ba Malien basalaki soki goita moko boya ko mona na Kinshasa a renverser pouvoir soda solo ya mpiko a renverser pouvoir na Kinshasa a sala ye bande batayo na ye bakene tina ngale makuna na ndako Tshilombo ba beti masasi ba bomi ba botoli pouvoir. Est-ce que goita moko te ko bota na Kinshasa wana goita moko te na Congo na este wana zali soda ya kafuka fupo ya kosala changement ya pouvoir ba imposer au lingi peuple. On en a marre. Le Congo est au bout ya souffle na ye. Congolais sont kokalisute. Souffrance comme na barre rouge. Tshilombo alekisi Congolais tant ya pamba azali pourvoyeur Tshilombo. Azali pourvoyeur ennemi à peuple. Ceux qui bondimi bokene na moto wana na élection pour tricher ninga tricher kimbala liboso. Et vous serez des complices. Oye boye la bino boye bangote. Toujours bisa bino ke boko sala ba complice oye boye la bino boye bate. Mais boye bake. Goita moko modèle bimaki na Mali, azobi makala mingi te na Kinshasa. Ako boto la pouvoir par force ako imposer la démocratie africaine na kati ya Congo.
Barwande bakokima bakokatsa Congo Brazzaville wana na nage. Nage o Kabunda lobaki bato mingi kala mingi te balingi bakatsa ngo. Kabundi bokobenga e prophète alobaki bato bakokatsa na nage. Nage ezaka bata Kabila te, y compris bata IDPS, y compris na badongolo misu musu baza na Congo, o baza ko nuire na peuple wana. On en a marre, peuple wana zo souffrir. Peuple wana souffrir, azo souffrir, azo souffrir. On en a marre. Souffrance comme un niveau moko y a ligne rouge. Tozo banga to wakyo pauvreté bimisi kolona. Après avoir connu la batte en absence, il y a travail. Le travail, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. C'est un droit dans un pays comme le Congo. Les gens devraient travailler. Mais, dans ce monde, on dirait, héros mongo boazo, ya wako boma chilomba, bomi mwasine nyakero, a bomi na mama marit, a s'imposer. Na sengi na bino ba ex-phase, o bozana Kinshasa. Manifestez-vous. Bosangana bolongola mwana mobali wana na mandoki aza danger de la nation aza noki monene bolongola ina mandoki bozali ba soda ya mpiko ba bwaka bino likolo na parachute bokita debu na makolo boza ba loko bolongola mwana mobali wana soki botiki ye na ebite oyo wela biso na ebite wela biso bo fongola misu bande kolanga ba congolais Tshilombo c'est un gâchis pour la nation a legisi biso temps ya pamba ezangatina so bo bomaye boko bete masasi bo bete masasi bo balola pouvoir tozonga na makambo oyo tulinga tosala ya départ ya malapo takawo atina Congo komisi bino ba jaleliste boke na ko betele maboko po apesa bino litanga mai na monoko boye bisa merci mokonzi bo fungula miso sinote boko nyoko jusqu'au dernier nazola que bino niveau de souffrance et na mboka wana otala mama ya Tshilombo mama Marti nenga zo bina nzambe bozala mawa peuple wana te peuple congolais bokalkila kaete mangani mais peuple wana olakisa bino gazali le seul maître du terrain atabo aveuglé pendant tant moulaye le peuple congolais reste le seul maître du jeu ako lamboka mbango pe ko renverser bino to salia wa to ebisi bino de fois élection ne bolekate soulèvement moko ko kota bolandi leki na Sénégal était avec Macky Sall alingi opposition et manifester akangi leader ya opposition na justice ya lokuta bomoni yeli ete bomoni te ce bomoni te bobeta na YouTube ce qui se passe au Sénégal à Dakar na vilo ya sika batongi Jam Job bobeta bomona makamuni ezoleka na Sénégal to mona ki biso nyonso na époque ya Abdou Diouf basaki na 7 ans ya mandat Wade tanga ye asali 7 ans ya mandat na ye Macky Sall tanga ye alobi lokwa na za majorité présidentielle na kosenga na parlement ba modifier ba texte wana tolonga na 7 ans tokene na 5 ans. C'est aussi une bonne idée, hein? Tout le monde a 7 ans, donc demander ça 14 ans. Tout le monde a 5 ans. Après, basali ba voter loi wana akena 5 ans. 5 ans autant que nous nous sirabi bayaya. O eza mandat musu ya sikato bandi. O ya 7 ans to boki na mai. Donc il y a 7 ans to konta monte to banda ya 5 ans, deuxième mandat 5 ans na tiki pouvoir. Non. Toujours compter 5 ans on a le premier mandat. Et 7 ans on a premier mandat. 5 ans on est deuxième mandat. Non. Nga sali deux mandats à 5 ans. Mandat n'a pas de 5 ans. Donc il faut na ça la deuxième mandat à 5 ans. Plus 7 ans on a. Et ça là 22 ans. Il y a pouvoir. Non. On n'est pas au Congo ici.
que nous sommes au Congo. Tango ba lauke na kiye ba nandieti na palais présidentiel. Boyo kite leader wana ningi ba bimise na boloko. Alors eloko ezotika na biso ya ngwana to tele matola na Tshisekedi ti na ngalema na palais présidentiel. To envahir ndako na ye akokima ko so zodiac na ya tana ibale wana akokima na ngamba ya Brazzaville. To pesa ye tante azali ndoki. Ayeko nuire na bino, ako faire souffrir bino autant où il veut. Boko bana ko lela ko sambela nzamba mindele pa yoka kane bino te boko lela misuba ko mela maya wese. Soki boye bayi bongo bo pesa Tshilombo ata 2 mois te. Bongo bo bare na Kabila pour récupérer pouvoir. Tozana ba soda wana o bago ko sali loko wana. Bola mo ka bangura matadi. Soki botiki peuple boye bo revendiquer te. Goita ye wana asaki militaire. Yepi ba neko ningisa ye côté à sud kuna tanga zaraki chef côté kuna tanga zongi na Bamako asangisi ye bana mai pa aningisi eloko. Abimi premier président noir oyo be vraie élection pe no kaka ke peuple mutalubi yo vanda wana. Tshilombo sa gâchis et sa peine perdue pour na Tshilombo. Akosili sa ba modèle nyonso ba veste na mokili na ba montre bino bozo le nzala boza ko s'accroupir bozo ko kauka les fouta malonga te ya vandi wana. Bofungama bososo la Tshilombo azali gâchis soko boma boma ye est-ce que ça ba soldat te ba ko bete masasi ba botoli pouvoir bazate na mboka wana bino ba garde civile bo betaka ntango kwa bino ba DSP bozali wapi bosala ngo au nom du peuple et loko mo ego bebate. Faites ça au nom du peuple. Oteka na mo boutique aleka kawana omoni bete masasi revendiquer ba droit na yo changement okota na mboka wana ingeta